Takula kataka 5,000 ya mai ndugu yangu. Mzee, jina lako nani? Jina jani mema Njilukusa. Ima imbo unatoka na wapi? Na unaenda na wapi? Mwana ndege ya na Bushimai. Ngo nenda na Bushimai. Kufanya nini? Wando fanya nini? Kushisha. Ilienda kulangula juu ya kushisha. Mbo mwana ni gapi? Ini moja tunapiga kwa Kitenge lelo le 19. Awa naza kufilme pona kolakisa ke na ndenge nzala ezobeta bandeko na biso kobanda Lubumbashi, Mbujimai, Kolwezi kokanisa teke biloko ya kolia nde eza te. Awa naza na angare ya Kitenge gare oyo nyonso bomoni eza masango ezopola angare eza takula kataka 5,000 ya mai ndugu yangu. Mzee, jina lako nani? Jina jani mema Njilukusa. Ima imbo unatoka na wapi? Na unaenda na wapi? Mwana ndege ya na Bushimai. Ngo nenda na Bushimai. Kufanya nini? Wando fanya nini? Kushisha. Ilienda kulangula juu ya kushisha. Mbo mwana ni gapi? Ini moja tunapiga kwa Kitenge lelo le 19. Awa naza kufilme pona kolakisa ke na ndenge nzala ezobeta bandeko na biso kobanda Lubumbashi, Mbujimai, Kolwezi kokanisa teke biloko ya kolia nde eza te. Awa naza na angare ya Kitenge gare oyo nyonso bomoni eza masango ezopola angare eza yaya oke wapi eza nanu moi tala moi eza makasi zongisa esprit zongisa okabola nanu biloko nanu osilisi komata likolo makasi kita bongo kita vanda bazo comprendre te bakonzi ya mboka oyo bazosala makambo na nko bazoluka kopesa bato kanda na ndenge na nko to eza problème nini bino mpe bakongolais bozo comprendre te que bato bazosala makambo bazoluka ke bozwa kanda bose souleve bobima na nzela mpo boréclame badroit na bino. Parce que autre comme le monde oyo, nous avons comprendre ce que c'est un problème. Avec tous ces problèmes que nous avons dans ces pays, crise, misère, guerre à l'est et ainsi de suite, mais un député va se réveiller un matin, oh il y a mon initiative, il y a Rosoa, nous sommes sur la loi Tchani. Qu'est-ce que bénéfice n'a pas ni pour les Congolais? Zéro. Et vous nous avons créé une division inutile. Oh, monsieur Salamouki Kuna, là où il y a mon initié, c'est que 10 ans à 20 ans de prison, ce qu'on y moi. Bon, puis c'est bon, on y sourit. Pour les bétons, on a qu'à battre les awat. Pas si ça n'a pas comité à niveau de la Koliambo, tu es des provinces, on peut balayer à Kamboni. Les accords provinces et bateaux basés dans le pouvoir, ils ne sont même pas capables de arranger, de améliorer les conditions de vie de la population en province Nabango. Allez, un gouverneur de la ville se réveille un matin, initiative via moni à cause de la Kosenga Bakouch Bavana na principal, Bakpendre Banda pour na bleu na jaune. On dirait qu'il y a à déposer les bango bapo, peinture, les bossa banda pour peindre bango moko ya ofili. Les gens n'ont déjà pas
de quoi se nourrir. Baza déjà dans la banane loko reliate. Oh ba kosomba ba peinture ba kilo cha ba couleur liboso banda na bango ba kozwa wapi. Et pourtant vu la Kinshasa za salité. A outi ko buka banda ba bato à opération coup de poing. Atiki ba salité na banzela. Inondation et pas salité et bien la maladie. Priorité yango na ko éliminer salité. Zando akanga depuis 2019. Si les solutions sont ratées, Zando zotonga makate. Mbongo kenda wapi yemoko ka yebi. Mais ce sont des gens comme ça, pour la majorité, Moïse Katumbi. Et pourtant, je ne suis pas katumbiste, je ne les défends pas. Mais soyons raisonnables, soyons logiques, soyons vrais, soyons conscients. Que depuis l'histoire de la politique et depuis Kabila père, Kabila fils, Tina régime, il n'y a pas un seul gouverneur qui a fait mieux que Katumbi. Et on a critiqué Katumbi parce que j'ai fait mieux que lui. Il est le seul gouverneur à diriger la province Naye Kitoko. Même en dirigeant une équipe, nous qu'on a Renaissance, la Renaissance est kendard. Mais tu as dit que tout puissant Mazembe et Binissa va grand joueur et tu as dit que tu as dit alors, quelqu'un comme ça, que tu as dit que tu passais, voilà pourquoi Azobangi Sabanga dit que ce cas du pouvoir, à cause de la collègue Bango, parce que déjà en tant que gouverneur, il a fait mieux. Il n'y a pas un seul qui peut se lever comme ça, total la preuve. Katumbi a tourné Banzela, a tourné Stade, a tourné hôpital et tout ça. Toutes ces personnes à propos même niveau à présidence. Moutumoto a tourné à ça mieux que Katumbi. Mais c'est cette personne-là, écarter, soi-disant, Congolais qui est étranger. Nanani, nanana. Congolais, il faut comprendre la réalité. Ces gens se foutent de nous. Il y a des priorités. Mzee, jina lako nani? Jina jani mema njilukusa. Ima imba unatoka na wapi na unaenda na wapi? Mwanandege ya na Bushimai. Niko nenda na Bushimai. Kufanya nini? Wanda fanya nini? Bushisha. Tulienda kula jua kushusha. Mbwa mwana ni gapi? Umu moyo tunaziaga ya kwa jana. Ngwandi. Omengwezana maboko bandande. Souffrance zepa batabandundu. Économie zepa bakongo. Moyibi sezosila mboka zepa na bino bangala. Kindoke zepa bapende. Kintude zepa bayanzi. Kindumba zepa batetela na bayombe. Kiboumbu zepa bayaka. Lokute zepa bamongo. Kizenge zepa bantandu na banyanga. Vantare zepa baluba. Sulare zepa baswahili. Songi zepa bambala na basakata. Bana ya kisasa bakongomani na ye liboso na bino na lokasa oyo yali somo makambo ya kati ya lokasa oyo lokasa yali décret ya premier ministre Samalu oyo na dwi yango na nzela ya bandeko bangai bao bayebi tina etumba na ngai bao bali na bolingo ya Congo bao bali nanu na bolingo ya le peuple d'abord na kati ya union sacrée bango bakokanisa le peuple d'abord bandeko na ngai ya primati oyo bali na bolingo wana décret oyo ekamati ekomisi ba-administrateur oyo bayaki ba-mandataire passif te bazwaka jeton de présence lelo oyo décret ya sama lukonde ekati te bazwa lifuta na suka ya sanza babakisili bango ba-avantage zomi tukumi bale na kati ya décret oyo
kasi deko eza somo te oyo ya somo elio babombi ya mibale nde kopesa motuya oyo bakofuta bango na suka sanza wana na ya motuya baavantage na motuya wana na deka mibale bisika mosusu bakati te bapesaka ba-administrateur $20,000 par mois ndeko boyoki 20 000 po ntango bando pesa bango $20,000 wana senge bapesa bango frais d'installation 20 000 fois 6 mois $120,000 na administrateur moko boyoka ngai bandeko na ngai ba-avantage oyo bapesi bango esikaka avantage oyaki $1,000 na dekret ya mibale oyo osama lukonda bombi nano esikaki $1,000 ekokoma $4,000 lokola deja ya famille basi balengeli kwa bapesaka ye $60,000 na sanza bapoliticien batie sama lukonde pression mingi baati lukwebo balobi biso tokenda maponomi pesa biso ni mbongo po tokenda maponomi bakompagnie ya Bulamatari se banda ekotema mwa moke sikoyo ekokufa libela epai tokolela mbongo ya Bulamatari ekomonana te mampinga mbongo mpo litumba kolia pasi yoka bapoliticien ndenge bakosala bapoliticien ya union sacré eyali mawa sika oyo babengi bango ba mandataire passif mingi bali badepute national sika bakozwa $21,000 député national epai boye mandataire passif $20,000 bapona te batikana nyonso mibale nayebi te soki esami na ngilisa ya Félix Tshisekedi eyali pasi mpona bongo lelo nalobi na bokuse sikawa kobanda lobi bola takulaka taka 5,000 ya mai yangu. Mzee, jina lako nani? Jina jani mema Njulukusa. Ima imba unatoka na wapi na unaenda na wapi? Mwana ndege ya na Bushimai. Niko nenda na Bushimai. Tunatoka nenda Bushimai. Kufanya nini? Wanda fanya nini? Kushisha. Tulienda kulangula juu ya kushisha. Mbwa mwana ni gapi? Awa eza Kitenge lelo le 19 awa naza kofilme mpona kolakisa ke na ndenge nzala ezobeta bandeko na biso kobanda Lubumbashi, Mbujimai, Kolwezi kokanisa te ke biloko ya kolia nde eza te. Awa naza na angare ya Kitenge gare oyo nyonso bomoni eza masango ezopola angare eza